Ebandeli ya semaine malamu na mabota na bino bipai nyonso bozami pona kolanda Mag FM o ngai nazali na esengo makasi ya ko présenter le bino yango pona ko informer bino boyeba makambu nini ezali koleka na mboka mbote na bino bipai nyonso bozwami. Tofungola Mag FM ya mokolo lelo pona koyebisa bino ke Église catholique nyonso ya ville province ya Kinshasa basalaki mobange na marche mokolo ya lobi dimanche pona koboya na o etali massacre kuna na este ya mboka bozo ba détail na reportage ya Enoch Mafuka. Mokolo ya lobi dimanche, capitale ya République démocratique du Congo, Kinshasa, ezalaki ya koyinda po ba chrétien ya église catholique ba telemaki pona kosala marche na oyo ezali ya kotelemela ba rebelle rwandais ndenge bazali ko occuper est ya République démocratique du Congo pe bazali kotelemela communauté internationale ndenge azali na complicité na ba rebelle rwandais oyo bazali kotungisa mboka boyeba ke ba point de départ ezalaki ebele ba point de départ ezalaki na église catholique ebele pe batambolaki na banzela nyonso ya ville province ya Kinshasa bien banderole bien ba chapelet banzembo animation c'est-à-dire ezalaki ya koyinda mabe kaka pona koboya ba Rwandais ba occuper mboka na bango pe balakisa bolingo oyo bazali nango pona ba congolais ya partie est ya République démocratique du Congo batalisiki ke bazali ensemble na bango malgré bango bazali na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Nous disons non à la mutualisation des armées. Notre armée doit être seulement une armée pour les Congolais et rien que pour les Congolais. Tous les autres doivent être boutés dehors. Notre pays n'est pas à vendre. C'est un pays qui est autonome et nous le garderons comme tel. C'est Dieu qui nous a donné toute la richesse qui est dans ce pays et nous ne voudrons en aucun jour que notre pays vienne interférer pour prendre de gré ou de force notre richesse. Alors c'est pourquoi nous aujourd'hui, étant chrétiens, comme les autres chrétiens du monde, nous disons toujours non à l'injustice et nous venons dire non à l'injustice de la communauté internationale. Et moi j'ajoute aussi de l'Union européenne qui vient encore de donner 20 millions de dollars pour que l'armée rwandaise qui pille déjà dans notre pays puisse encore avoir des moyens de s'acheter des armes pour continuer de piller. Kasi ba chrétien bazali kaka kotelemela basengi na République démocratique du Congo eye bana kolongwa na organisation internationale ya francophonie oyo mutu azali kokumbela yango ezali rwandaise kasi mikolo eleki ayebaki kotenir ba propos ya malamu te pona mboka pona bango bazali ba innocent bayebi na bango makambu oyo ezali koleka na est ya République démocratique du Congo te Nzokande population congolaise bazali contre ba propos wana yango bazali kosenga na chef de l'État ayeba na kolongwa na organisation internationale po makambu oyo esila pe azwa décision ya malamu po bitumba esila na partie est ya mboka kimia ekota partout boyoki. Président de la République, Félix Tshisekedi ayebaki na kosala droit de réponse epai ya président rwandais Paul Kagame elekaki mokolo ya samedi kuna na cité de Loya bozwa ba détail. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda... Et Salemaki mokolo ya samedi, kuna na cité de Loya et Payuapi, président de la République, Félix Tshisekedi, ayebaki na kotsala droit de réponse pona ba propos oyo président rwandais Paul Kagame atenaki mikolo eleki. Na maloba na ye, président Félix Tshisekedi asengaki na peuple congolais, ba mona ba peuple rwandais lokola ba ennemi te po
po tozali bandeko kasi eloko oyo bango bakoki kotelemela ezali nde régime rwandaise oyo ezali dirige epai ya président na bango Paul Kagame lokola azali ko dirige mboka mabe pe azali ko pesa balwa mabe na basoldat na ye po bayeba koseme trouble na kati ya République démocratique du Congo. Yango nde asengi na bakongolais batelemela régime rwandaise olie batelemela peuple rwandais. Ayebaki lisusu na kobeta sete na koloba ete ezali makambu ya soni komona président lokola Paul Kagame abeta toloke ye azali semer de guerre azali prêt ya kosala guerre na pays oyo bakoluka guerre na ye. Pona président Fachi amonaki yango ezali eloko ya soni pe pasi un président akoki koteni maloba bongo te. Soki ye azalaki na place na ye akokaki kutu kobatama olie aloba bongo. Pe ayaki kosukisa ke ba congolais bazala vigilant pe na oyo etali guerre ya este azali prêt ya kosilisa yango po mboka na ye azali na susi ezala malamu pe alobaki atako babinemi batelemi population bayeba ke 2023 élection ekosalema batu bakoyeba ko voter président nini oyo bango balingi lisusu boyoki. C'est honteux et je dirais même diabolique. Magefem esali bino réflexion na o eta Luc banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malonga te. Reportage. Ceux qui otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarqué que depuis tokotaki na période ya mvula banzela mingi ekomi ya kobeba makasi po degré ba mvula o ezali kobeta na ndenge ya kanda yango ezali kopasola banzela mingi pe ekomi ko créer ba érosion na ba commune pe ba quartier misusu kasi soki totali malamu ezali nde manki ya ba canalisation ya malonga po soki ba caniveau ya bien ezalaka eko permettre mai ya mvula eleka malamu kasi eza na ba place misusu okomona terrasse moko ya mukie pembeni ya makadam mai ekoya na quantité belé na pression ya makasi esali débordement na terrasse ekotiti na kati ya makadam yango ezosala ke banzela mingi ekoma impraticable sima ya nyonso wana population nde ezali victime po moko ba chauffeur bakomaka lolendo okomona ba matisi transport to pe bakomi kokitisa batu avant destination bakonzi en tout cas bota la population na lisu ya mawa na kobongisa banzela po circulation ya batu na mituka esalemaka na ndenge sengeli. J'espère boyoki po boye tanenge tche tanenge sali kitoko te. Na quartier Kindele na commune ya Mongafu la population bazali kolela na o etali pasi ya mai régie des eaux bayebi yango kuna te. Reportage. Pendant que na ba commune mususu bazali ko jouir na mai ya régie des eaux na quartier Kindele na commune ya Mongafu la population bayebi na bango mai ya régie des eaux te. Awa basalela kaka mai ya fourrage tope ba mai ya source kasi pona kokoma esika mai yango eza il faut tambola na trajet po kende kotoka yango. Awa population bazali konyokwa mamakasi pona mai. Boyo kandenge bapesa ki communication. Problème à mai, d'érosion. Mai ezalaka te. Donc koto, to ana souffrance ya mai. To ana passe ya mai makasi koto na Kindele. Donc toto kaka mo ba ma source o mona ke ma saleté mais et permettre biso ka toto ka po to za en choate. DG ya régie des eaux ya kana numbangu awa na quartier Kindele po awa babone na yo bazali ebele bozali ko manke mbongo po koto yo mai ya régie des eaux ezali te soki bokoti seli bango mai ya régie des eaux bino moko boyebi combien ekokota na caisse po boye kitoko te population bazali kolela misusu bazali ko sepela misusu bazali konyokwa ma quelle injustice.
Na quartier mission na commune ya Kisensu population bazali kolela po érosion ezali ko déranger bango makasi. Érosion oyo bozali komona ezali nde na quartier mission na commune ya Kisensu. Binomoko botala ndenge mama na érosion esalema awa bakonzi babete yango kara na ndenge ya kusakana te. Érosion ekomaka kaka munene na munene. Population bakoma na pasi makasi. Érosion oyo ebomisa batu emema bandaku ba hôpitaux pe ba église. Batu misusu bakoma na bango bantela po bandaku na bango ekenda. Binomoko boyo kandenge balobaki. Bambule bandi boeza pasi makasi pona biso. Tala bandako ezalaki a 7 porte mo ba brique kei. Siko mbula ngo yango liso ezo banda ko beta. Batongo bandako ya ko boka matiti abayaka na bango liso te bakima. Gouvernement ndatalela biso likambo. Babandaki na madimba. Baleki loya baleki basuki na kifunda bo awa bakoma temezaki ndenge balobaka fo basuka nde babaka nanu awa place basaka limite wana basuka nanu abo batala sima mais to comprendre te bakati kaka bakende me biso awa tala nde tuzomona mbule ezobeta awa soki na kiti na sete bien pona fongola nzela eza passe ndenge bambule bandi boyi toza kimia te tozomona pasi yango tozobelela ekola pe bino boye nzamba sunga batale la biso likambo oyo ezoleka na commune na biso to na quartier na biso mission. Awa population bayebite soki basala nini po modèle bazali konyokwa ma érosion oyo batikali bakomi kobanga bayebite bakende wapi po bakomi na risque ya makasi. Awa soki kaka mvula ebandi balala kate bakomaka kaka mitema likolo kosambela po bayebite ndaku ya ndani ekokweya to pe ndani ya kokufa. Awa bakonzi population bazali kotalela kaka bino awa koba élection ezali kalate balingi bamona bolingo na bino envers bango avant ba élection po soki boye kaka pembeni ya ba élection pona kosunga bango en tout cas wana ekozala eloko ya malamu te moma yango ye boyebela. Binoba oyo bozali konyokoma na poison, hernie, prostate pe ba maladie misusu. Solution ezwami grâce ya Dr Jean-Claude oyo azali ko traiter kaka na bokoko ba plante naturelle bolanda sports oil. Mwana Congo, solution pona ba maladie oyo etungisa bino tango molai eye yo mutozali na problème ya cancer, poison, diabète, prostate omitungisa malisusu te grâce ya Dr Jean-Claude oyo azali mutoto ya Maniema, c'est-à-dire congolais ya solo azali ko traiter ba maladie oyo kaka na banzete pe makasa, c'est-à-dire epa na ye bokoko nde bokoko na oyo etali poison azali ko beta yango dada akosalisa yo nanu teste soki osanzi kaka le même jour apesi yo bakisi pe poison epakati atretaka ngo kaka na mokolo moko. Bino ba oyo botungisami na maladie ya sucre ata ematiti na 1000 epa na ye ekokita azali kokitisa sucre na yo ekozonga normal. Bongo batu oyo banyokwami mingi na prostate bomitungisa malisusu te azali kobeta ngo dada, c'est-à-dire na 3 jours ya pamba prostate na yo ekei ata bachaki yo basonde akolongoliso basonde wana 3 jours ya pamba prostate esili pe na oyo etali cancer ata pote esalaki yo na libele azali kosilisa yango kaka na makasa ya bokoko. Bongo oyo etali hernie okende na yo te ba opere yo po bakisi ya bokoko oyo Dr Jean-Claude azali kopesa ezali kolimwisa hernie pe okomi normal. Bongo bino ba oyo bozali konyokwama na mbasu
PC bomi tungisama te Dr Jean-Claude azali ko traité yango kaka na makasa ndenge kaka bakoko bapesa ye mayele ya kosunga batu boka bino moko ndenge aexplikaki. Ngana za Dr Jean-Claude naza mtu ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo za mtu ndenge bakoko batikeli biso mlembo oyo nalingi na lokaye bino parce bakutungisa mingi na maladi ya bokoko. En tout cas ya liboso asengi na mutu nyonso oyo aza na problème ya poison ngaza mswahili ya este. En tout cas poison ndenge etumisaka bino na miniti oyo nga nasonyaka yango journée moko aopesi okatisi mbala moko kosanzi na osumbi na traité lisusu cancer libere cancer d'escale comprendre nasoigne nyonso sans problème nasoigne lisusu prostate 3 jours nayebiso 3 jours en tout cas nasoigne mbaso ebandeli nasoigne yango journée moko so ekomi na pota osalaka mwa bato moke esila. Welisa benga Dr Jean-Claude na numero oyo okoyamba yeye moko pe akoya kosunga yo esika ozali. Dr Jean-Claude asuki kaka wana te azali pe kotraite éjaculation précoce, infertilité ya mobali to pe ya mwasi pe ba maladi lisusu. Bozela te maladi ekoma yo makasi pe oluka ye kasi tangu kaka ozali na ebandeli. Welisa benga Dr Jean-Claude okozwa solution pe santé na yo ezongi ndenge ozalaki. Boyebele o tolobaki te awa tembe ezali te mpo maladi ezali kosila. Oyoki Centre hospitalier Dominique Leker ezali wana pona kosunga bino na ba maladi nyonso o bozali konyoka manango olandeli mo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki
ekoyinda mabe le 17 décembre oyo kuna na Hôtel Léon parce que maman Alice Ali a kosa la sortie officielle de l'album na ya Sika pour Landa Sports oyo. Shalom, c'est la votre maman Alice Ali. Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Ngongango et Betty pour l'album Nabiso, Dieu de la prise en charge. Samedi Oyo, le 17 décembre, à partir déjà il y a 12 heures. Adresse ces allées, c'est Kakamoko. Léon Hôtel, la boulevard du 30 juin, à 2 minutes, na immeuble Sozacom. Droit de participation, et allez juste kaka $20, il y a pas mal. Avec $20, aux ana droit, il y a CD, aux ana droit, P aussi, il y a Flash. Où il peut permettre en tout cas au CPLA, au BINA. Ba numéro au moni ezali affiché na itanomoke benga biso tokoyeba na koyanola na mituna ngala za kozela yo esika deja ebongisa mipona yo oyei malamu. Oui, la réserve de l'Éternel. Nous allons dire avec la chorale Osabolima Solo. Ozali na posa o enregistré nzembo yo muto yemba kakaka na ba toilette kasi solution pour na yo ezomi kimambangu na studio liloba o ko enregistrer album na yo na ba norme o elongo bani ya studio Hollande. Balanga nzembo bakolo kunga solution pour na bino yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistré album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Na sports oyo nde tosukisi Mag FM soki bosepelaki na édition bopesa merci mingi na équipe rédactionnelle pe technique oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na Florent Okita oyo bendaki biso bilili makasi na montage tozalaki na Francis Peta yende mutu a monter ba élément ya lelo kitoko makasi po bolandango na banda kuna bino tokomi na suka kaka ndenge tolobaka elo Banango maître Abili Maloua Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki, ngalabino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso bomoe.